Ebandeli ya weekend la mubisika nyonso bozwili baku ya kolanda magazine na bino solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Au-delà ya retrait immédiat paix sans condition ya ba troupe rwandaise na sol ya République démocratique du Congo esengeli boyeba ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya tribune ya Nations Unies asengaki ba sanctions contre Rwanda ya Paul Kagame. Retour en image. Sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future. Lors ya discours na ye na tribune ya 79e Assemblée générale ya Nations Unies, président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré chapitre moko important na oyetali situation sécuritaire préoccupante na est ya République démocratique du Congo et Sika Wapi. Fachi Beton, garant de la nation, a salaki appel na ba sanction contre agresseur Rwanda. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Ensuite, Fachi Beton a exigé qu'il retrait immédiat ya ba troupe rwandaise na sol ya République démocratique du Congo. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Na sujet ya feuille de route ya Luanda, Mukwantombolo Fachi Beton a déclaré qui boyé. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Kasi Sengeli ko rappelé que après plus de 3 décennies d'absence dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, République démocratique du Congo azali ko se porter à nouveau candidate soutenu na Union africaine PSADC na poste ya membre non permanent pour la période 2026-2027 lors de l'élection au Ekosalama na New York na mois de juin 2025. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants
en leur offrant des perspectives économiques viables et durables. Totikala kaka na New York, aux États-Unis d'Amérique, esika wapi mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accordaki une série d'audiences na homologue na ye ya Serbie pe ya Pologne, y compris secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres. Commentaire. Bakoladi appuyer oyo ezalaki ko témoigner d'excellentes relations entre les deux chefs d'État. Président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Aleksandar Vučić, président serbe, bakutana déjà pour Nambala Liboso il y a de cela 5 ans. Ezalaki bongo na Belgrade à l'occasion il y a visite officielle na Serbie. Depuis, bazala ko multiplier ba contact physique pe diplomatique au profit ya ba peuple na bango. Et singeli boye bake plusieurs sujets d'intérêt commun ezalaki au centre ya masolo na bango, entre autres likambo etali renforcement ya collaboration bilatérale. Le deux chefs d'État batalisaki volonté na bango ya ko approfondir ba coopération na ba secteur ya agriculture, ba infrastructure pe éducation. Par ailleurs, président Aleksandar Vučić arrêtera soutien na ye na peuple congolais face à guerre d'agression oyo azali ko subir na partie est ya mboka na ye pe a soutenaki respect territorial ya République démocratique du Congo. Au cours ya même journée, Mukwantombolo Fachi Beton, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue na ye ya République ya Pologne Andrzej Duda, rencontre oyo ezali na volonté nyonso exprimé maintes fois na président polonais pour na rapprochement moko na homologue na ye ya République démocratique du Congo. En prélude ya rencontre oyo ya les deux chefs d'État na New York, président polonais atindaka na Kinshasa na mois ya juillet eleki émissaire na ye porteur ya message destiné na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba domaine ya digitalisation pe ya transformation numérique ainsi que coopération na domaine ya défense, accès na surveillance ya ba frontières et ezalaki bongo ba centre d'intérêt ya coopération bilatérale oyo. Elongo na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres entretien et portaki sur situation sécuritaire et humanitaire na partie est ya République démocratique du Congo. Fumu Yekolo République démocratique du Congo pe Antonio Guterres babetaki lisusu lisolo ya processus ya Luanda pour na ko parvenir na kimia juste pe durable na région ya Grand Lac. Les deux personnalités s'encourageaient mutuellement pour la lutte oyo bazali komene en faveur réforme ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Yo. Na chambre haute ya parlement président ya bureau a yambaki délégation ya assemblée provinciale ya République démocratique du Congo. Bozo ba détail. Nous sommes effectivement une délégation de 26 assemblées de la RDC. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les pommes qui rongent ces assemblées, au thème desquels nous avons les problèmes des impayements de l'Assemblée, nous avons les problèmes des fonds d'investissement pour l'exécutif, nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça que nous sommes venus soumettre à la première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'il puisse voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré les problèmes qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire les suivis. Commission électorale nationale indépendante bagendaki ko déposer rapport annuel na bango na bureau et assemblée nationale bayambamaki et pa ya des professeurs Vital Kamere. Na cadre ya rapprochement entre Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle P Assemblée nationale des bureaux ya CENI ba échangea ki lobi eleki na bureau ya chambre basse ya parlement na yango nde forte délégation ya CENI conduite na président na yango Denis Kadima bazalaki na séance de travail
elongo na speaker ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe. Elongo baevokaki ba question nyonso na oyo etali processus électoral inachevé à ce jour faute ya ba moyen ndenge etalisaki président ya Seni Denis Kadima. Ba animateur ya Seni ba présentaki premièrement ba réalisation ya institution d'appui na démocratie oyo contenu na rapport annuel na bango liboso ya ko soulever ba multiples préoccupations liées na fonctionnement ya Seni pe oyo etali financement na reste ya processus électoral. Nasuka ya masolo président ya centrale électorale Denis Kadima atalisaki boye. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Kasi sengeli boye bake Seni azali prêt pe azali kozela kaka appui na part ya gouvernement pour organiser l'élection nanu na yakoma pe Masima Nimba avant ya poursuivre na baka spécifique ya Masisi pe Rutshuru. Na tour na ye président ya Assemblée nationale atalisaki ke nyonso ezali ko évoluer kitoko na niveau ya gouvernement po na prise en charge mais ezali important que Seni azoba moyen po na kosilisa reste ya processus. Dossier à suivre. Totikala kaka na Assemblée nationale pour koyebisa bino que juste après Seni et Sengeli boye bake président ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe ayambaki caucus ya ba députés nationaux ya province ya Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe pe Kinshasa. Commentaire. Elongo na caucus ya ba député ya 4 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir province ya Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe pe Kinshasa. Ezalaki question pour la speaker ya chambre basse ya parlement, le professeur Vital Kamerhe a s'imprégné na ba différents problèmes pe défis ya korelevé na ba province respectifs na bango. Alors que l'Assemblée nationale ezali ko s'apprêter pour na ko examiner projet de loi ya finance exercice 2025 déposé récemment par première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka. Pour na plus que pacificateur, honorable Vital Kamerhe ezalaki question ya koyoka élu du peuple après dernière réunion interconstitutionnelle autour ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Concernant ba province oyebimi na kati ya Grand Bandundu banotaki ke ba problème ezali presque moko. Belu bazongaki largement sur likambo etali insécurité causée notamment na phénomène mobondo pe conflit teke yaka, absence d'autorité ya l'état na ba localité ebele, insuffisance ya ba effectifs policiers pe militaires pour na ko assurer sécurité ya ba citoyens pe ba bien na bango, carence ya ba magistrat, mauvaise condition de détention na ba maison carcérale, absence ya ba infrastructure moderne lokola banzela, mauvaise condition de vie ya population. Pour la province ya Kwilu, président ya caucus ya ba député national a évoqué question ya réorganisation ya ba élection législative ya sika na territoire ya Masima Nimba. D'après ye, question oyo ezali ko bloqué développement ya province, conséquence ba élection ya ba gouverneur pe vice-gouverneur, sénateur pe ya bureau ya assemblée provinciale ezali kozela kaka. Na sujet oyo, professeur Vital Kamerhe, président ya chambre basse ya parlement, atalisaki na bango ke azwaki ba assurance kouta na président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima oyo basololaki avant rencontre oyo na belu esika wapi Denis Kadima atalisaki ke ba obstacle ezali lisusu te pour une organisation ya ba législative na Masima Nimba pe Kwilu, donc calendrier et kozala publié kalate. Vital Kamerhe atalisaki lisusu ke ba problème ya ba fonds nécessaires oyo ezali ko se poser ezali en vue ya kozala complètement résolu. Concernant ville province ya Kinshasa, ba députés nationaux ba évokaki ba problème ebele notamment na oyo etali likambu ya insécurité, na oyo etali phénomène kuluna
pe insalubrité Kinshasa etondi bosoto banzela nyonso ezali ya kobeba likambo ya mai na courant kutu kolobate ba embouteillage bikumela mwanza epai etambuleli mabe ti ya bikoma na ba réseaux sociaux. Beli ya Kinshasa balobelaki pe lisusu phénomène mobondo oyo ezali kotouche partie est ya capitale ba députés nationaux ba sollicitaki implication ya président ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe pona kozwa ba solution na ba problème ebele oyo batalisi. Na tour na ye, professeur Vital Kamerhe, président ya chambre basse ya parlement, asengaki na bango basalela ye rapport détaillé oyo kotalisa kolela ya population pe ba piste de solution. Yeke yo! Réforme ya ba loi ya système judiciaire ya République démocratique du Congo esengeli boyebaki ministre d'État, ministre ya justice asalaki lancement ya ba travaux ya commission lobi eleki buza ba détail n'élément oyo. Déterminé pour la kozala na justice moko adapté na ba réalité congolaise pe impliquant acteurs sociaux politico administratifs, ministre d'État, ministre de la justice, maître Constant Mutamba procédaki lobi eleki na lancement ya ba travaux ya commission spéciale chargée na réforme ya quelques lois sur système judiciaire pénitentiaire barreau pe misusu. En véritable praticien pe enseignant ya droit, ministre ya justice atalisaki sur oyetali état ya secteur ya justice na République démocratique du Congo. L'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Et Sengeli Boyebake, plusieurs personnalités na domaine ya justice bazwa qui part na cérémonie oyo lokola procureur général près ya cour constitutionnelle, premier président ya cour ya cassation, président ya haute cour militaire, conseiller spécial ya chef de l'État en matière de sécurité, secrétaire général à la justice, première présidente ya conseil d'État, bavocats généraux, ba procureur, ba bâtonnier national, pe batu ya ndenge na ndenge. Yeke yo! Lutte contre immoralité na ba réseaux sociaux, justice ya République démocratique du Congo, bache maboko na tiktokeuse Maria Ntumba bozabadita. Oyo bozali komona babwili boye pe bazali komema makolongulu lipwa ezali bel et bien Maria Ntumba, la célèbre tiktokeuse de la République démocratique du Congo. Oyo azalaki interpellé pe conduite na parquet ya Gombe na ba service. Maria Ntumba azali interpellé pour la dépravation de mœurs na ba réseaux sociaux a kozala auditionné pe akoyeba également auteur ya plainte na ye.
Arrestation na ye et sali suite ya instruction ya ministre d'État, ministre ya justice Constant Mutamba na cadre ya lutte contre immoralité na ba réseaux sociaux. Kasi esengeli koyeba ke ba réseaux sociaux lokola TikTok pe YouTube ezali caractérisé par plusieurs dépravations de mœurs pe certaines personnes baselansa na kofingaka na bango batu gratuitement pe na mabina ya soni. Tala bazali nanu ebele. Dossier à suivre. Moussala inspection générale ya finance azali kosala esi endimami epa ya ba congolais ba commentaire basalaki na micro ya Fiston Piron. Ah oui, en dépit ya ba menace ya ba ordre nyonso, ba tentative de corruption ya ba personnel na yango, pe ba campagne ya diabolisation oyo ezali ko ciblé inspecteur général chef de service na yango monsieur Gilles Alinguet Tekei monsieur l'alligator inspection générale ya finance etikali locomotive ya bonne gouvernance oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ceux qui bozangi contrôle, circuit à les anatinate. En d'autres termes, babenga une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tant que Alinguet a bandi kosala musala, peuple a monaki Alinguet net moteako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. A bengi yo koba tala awa otelemaki biente. Oko sala boye boye. Au cas où osalité nde akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on a Alinguet, si on te dit Alinguet, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo est en caisse à l'État, de l'autre côté, Bambongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, ça, c'est du côté négatif. Alinguet, il reste ministère banini. Il faut qu'il y ait des petits Alinguet. Donc, impact Alinguet équitatif dans l'évaluation, il y a un marché, il y a un beach. Il y a des péages et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui batouana basangani contre Alinguet. Alinguet n'est pour rien. Donc batouana basa contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alinguet Tekei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyetali, gestion yaba finance publique. Ça y a Alinguet. À ça le pour que Makanga bato nyonso tu bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouya azi ba rapport na ye. Après la justice akangi batouana va se retrouver quelque part pour que pèse sa leçon na bato mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que nous sommes Alinguet ça nini et mon aïe. J'ai frappé l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alinguet. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alinguet. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays. Je ne sais pas parce que comment faire au banc, ça va tout. Parce que comment ils vont bon à l'État, comment faire au banc à partir de Baza IGF, l'inspecteur IGF, qui a coûté, comment faire la compte, comment faire au banc à l'État. Donc, peut-être pas parce que
ça dérange place balia, ça dérange comme il y a par exemple balingi bazama la liberté moko boye basala o balingi na monga à l'état mais quand on a gère pas ça na contrôle sous. Et comment faire au banque ça va on a liberté moko na makamba tali finance ça ko. La congolaise, né grandi na Congo. Donc aussi en tant que mon peuple a souffrir les aramabe mingi. Tant où il y a à côté likambo ko contrôler ba mbongo na biso. Ko kanga yango ezala na Congo, ezala mbongo na biso. Congo to souffrir. Donc tant on compte essaye à cela idée moko il y a malamu mingi. Donc côté là na bête la vraiment mabo. Ma bête ça ce qu'on dit bino boye bi muto ana yibaki. Bolongo lié. Par rapport à son sexu, ezala sensé. Bon moi intérêt toi na posa to kufa kaka. Ba consignance, il faut ba côté na makambo yo. Baza ba moyibi parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Tala! Moussala IGF azali kosala lelo et ezali ko incarner vision ya inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre ba impunité, corruption, coulage ya ba recette publique, enrichissement illicite, pe ba pratique nyonso ya mabe pour na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Hein que yo. Oui. Na quartier Fundamavoka tozali bongo na commune ya Mongafula fabrication ya ba brique et intéressaki Surf Luzolo. Boko kaniseke tozali na province ya Congo central nzokande tozali bel et bien na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo, plus précisément na village Fundamavoka na commune ya Mongafula. Awande esika na bitambola tambola na bango ba reporter ya magazine na bino magazine solo la plus ba kendaki kokutana na bana mibali oyo bozali komona bango na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre ba mi pesa na musala ya fabrication ya ba brique oyo batongela kabandaku bokondi mate ndenge bozali komona bango boye bango bakoma kati na niveau ya koproduire 2000 briques kasi ndenge nini basalelaka yango façon nini base débrouillaka boyoka communication basali liboso tobanda na kobuka mabele buki mabele sima nango bato fo batoka mai so batoki mai bosali pat so bosali pat ya sima nango 3 jours après nde bobanda obeta brique machine oyo tozobetela brique oyo basala yango kaka na mabaya bosalisa yango mingi mpa bamenuzeri nde sima nango machine oyo ebanda obeta brique yo moko moni brique yango ndenge ezobimela antuka mingi ya olobesa te. Na question ya koyeba soki pe bakutanaka na certaines difficultés lokola na musala nyonso ba difficulté ezangaka te yoka communication. Bon ba difficulté tokutana nango antuka na musala nyonso difficulté ezanga te po eza musala tosala na Congo moko pe Congo ekozokisa yo mosusu pe ndenge omemi kaka question tozobesalela brique oyo okosutuke kwelo na lokolo ezokisi yo. Po na kosukisa basalaki communication na sens oyo. Oyo kana fa to banda musala kolo musala ta obenga plutôt solo lande to kendela. To solo lindingi beto oyo ka so ya sepe na mo plutôt ko bana to yo ape montagne ni obenga plutôt beteli ya brique wana. Brique to bete te bani monde to beta ko so to beta veste ina ni 5 suka ya wana. Na ete o ba uzana posa na mso. Ata baba deni to beta makasi na ira tuka bato nde babenga biso so zana posa na biso bengi biso solo linde sima nango to bando saela yo te to se pela soki o zana courage na biso abenga ga biso tuka na te partout te tambola biso courage za la ndo tout le monde peut donc filmer biso baba mona peut to lo babo courage za la to se pela bien message na nga makasi ezala oya moni musalo biso to sala o osepela nango en tout cas akobenga biso yo ndengo moni biso muto za na posa na biso aluka biso na commune ya Mongafula na mboka ya Fundamavoka. Mwana mama tala musala ya zoba ezalaka te na place ya kosala kisopeka veut dire sombelanga pesanga kabelanga
ovie tozolia te sala ata lokola bandeko oyo bango bazali ko s'en sortir na musala na bango pe bazali ko zwa soin ya bavi na bango lelo bazali ba patron ya bavi na bango boinde izalaka yo. Merci pour la confiance pour la fidélité. Selon la plus ya mokola lelo et komi na suka botika. To souhaiter joyeux anniversaire na Christelle Kabasu 10 à match mona poto ezali ko ina mabe. Mokola lelo champagne ezali ko melama lokola mona musala profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Bo sepelaki na ba image bo pesa merci. Na Jacob Kayanda azalaki na sima caméra régie finale le Simama Kibongo na directeur technique na biso papa na Galaxy pe blessing o azalaki assisté na les géants Benilola papa na 4B ngai na bino tukutani lobi.